Bonjour, 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 bonjour. Bonjour le mien, bonjour la famille, bonjour ma famille du cœur, bonjour ma deuxième famille. J'espère que vous allez bien. Votre deuxième maman va bien. Tout va bien par la grâce de Dieu. Et bino pe côté na bino ndengeni. Est-ce que bolamu ki bien? Vous avez qui bien? Est-ce que boa malamu? Quand na baki kula la kola mkeza ka habitude d'été hein. C'est pour là le lamu qui peut sinza mais merci. Là le lamu qui peut sinza mais merci. La vitesse limite autorisée. Kula la kola mka eza habitude d'été bande kona nga yango na tango to lamu kaka to bosa na te ko kumsanzambe. On peut s'en rendre mais merci pour la mappe bolingone parce que l'homme n'est pas le maître de son souffle. Souffle autre ça nango za nzambe. Eza biso tabata la biso kana mappe ta bolingone. Journée bandi lelo, journée bandi vraiment moi kitoko na kokola kisabina tama yango yo. Moi ngali vraiment makasi tala moi. Moi ngali maman nangai moi yango. Là là sur l'autoroute direction Château Rouge. Direction Château Rouge. Nakeina nous Château Rouge. Pour ça la makambo naza nango besoin, pour ça la ba course nangai. Makambo yo naza nango besoin ya ko sala alors. D'habitude, hein, boye bi kenga la bino to mesana boye, ko solo la boye. Kokuta na ka boye. Vi na ngala koma ko partager on a bino boye, on a benga bino ma deuxième famille. On a benga bino ma famille du cœur. Merci mingi na batu o nyo surtout ko za abonner na ile Netu TV. Merci na ba abonné fidèle. Merci pe na ba abonné. Ya sika pole na tali na tango na moni. Comme 55 000 abonnés. On a bien qui merci beaucoup. Pour continuer toujours à s'abonner massivement. Il y a déjà abonné à Netu TV. Ce côté l'émission. Comment l'émission est s'appelle pour ça là. Pour partager un peu na bande comme sous. Partager et surtout que ça n'a raté pour liker l'émission. Pour liker la qui pour aimer. Autant l'émission s'appelle ici OM en gros tu me pousse wana j'aime mais bah qu'on s'appelle qui dans l'émission en commentaire peut ezapper ma bête tu peux commentaire bah si je suis na bino pe eza ma bête ezapper malamu pour na ba capé makanisi na bino na ba ke bande konanga batala nga bakanisi bo likanisi na bango ezo kende boye na ba ke likanisi na bango ezo kende boye ezapper ma bête eza vraiment malamu. Et bah nous va abonner pour ça pour activer cloche à notification pour que vous ayez notifié à chaque fois qu'il y a une émission ainsi quand il y a chaîne il y a Netu TV tout le monde camunyon so du vrai du vécu du quotidien et on est tout sur la il y a Netu TV tout sur la parce que avant tu as focaliser que sur le mariage là tu as panza moi nento panza G. Jésus qui est de gauche et qui est de droite, Jésus qui est des autres, donc du vrai du vécu du quotidien et à chaque jour. Mais sans pourtant tout ça concept préparons-nous pour le mariage. Quand nous parlons du mariage, nous parlons aussi de la famille. Eh bouchon et bandit bouchon et bandit ana na kati tunnel. Mais bouchon ils ont déjà ma casse. Encore moi, ils allaient battre sur les bandes. Maman, qui est na maman. Boucher le bingaye. Moni, je suis dans un tunnel. Bouchon et bouchon. Boucher le bingaye. Et bouchonner. Bouchonner avant de bangaye. Tozo solo là, on va que tozo solo là. Et tozo solo kambo est le respect. Et on le tozo solo là. Respect. Et on le kambo tozo que nous développer ngana bino. Na minute le kambo est le respect. Ah tozo na tunnel là.
makelele ya moto tobi masko na mokili tobi masko na mokili voilà bandeko leo toso alikamu oyo etali respect na ntango akala ntango tobandaki kokola tozalaka vraiment babuti babokolaka biso na respect makasi baparents en tout cas babuti babandaki koteya biso likambo balobi respect soki omoni moto oyo aza na age ya yaya na yo okobenge mpe yaya oyo aza na age ya mama na yo okobenge mpe mama oyo aza na age ya papa okobenge mpe papa. Mais lelo oyo respect nyonso oyo bapara baprena biso nyonso elongwa ekenda na mai kaka pona nini kaka pona 21e siècle kaka pona 2023 ou bien kaka pona kipoto yango nde ekoma boye oyo ebebisi bato mitu surtout poto ebebisi bato mitu na poto respect eza lisusu te na bato ndeko moko mwasi abenga po ayebisanga ke mama Elia netu toyebi te abi nayebi te poto oyo nayebi te poto oyo poto oyo nayebi te mama Elia netu poto ezokabola ba famille poto ezokabola ba amitié poto eza kobebisa ba relation poto eza kobebisa makambo ebele abi mama netu ngai onde nini embouteillage voilà de tubande ko solo tolo ba likambo ya respect to so likambo ya respect na likambo ya manque ya confiance ndeko moko mwasi abenga po ebisanga ke mama Elia netu vraiment mboko yo toyebi te nde babaka sata soka ki abini azongi kolala na mboko ya poto nyonso tolobelaka Paris te tozolobela kaka Europe mobima voire même les États-Unis partout ora tobengi poto biso tobima bamboka toya na bamboka libanda ndeko oh mwasi ebisanga ke mama Elia netu nabengisa leki na ngai ya mwasi na poto ndeko na ngai mwasi aya tozala ta biso mibale parce que na poto na ikana ba cousine ande zaka bana mama kulutu na bana batata mwasi na libota na biso na zaki kanga moko nde na zaki nga moko na sali effort mama Eliane na travailler dur pona bengisa leki na ngai wana na poto mama netu na bengisi leki na ngai na poto ekomi lokwa na bengisa ki ndembanda na poto po mutu asalaka mutu mabe makasi ezaka ndembanda ngana yebise mama wana te mutu asalaka mutu mabe makasi ezaka mbanda te parce que na Bible tomonaki Caïn na Abel abi oui mama netu Caïn na Abel yo makambo nga na vivre na leki na nga problème na ye eza nini bandeko problème na ye alobi ke abengisi leki na ye na poto ndenga abengisi leki na poto alobi ngai na libala esika naza na bala famille ya mobali na nga bazali ebele bana mibali baza mingi basi pe bazali sikoyo bambanda oyo babali famille moko alobi nga naza mwasi ya yaya naza na bambanda na nga basi ya baleki oyo tobala na bango esika mo tobenga na kaka bambanda mama nitu leki tango ye leki ya mwasi na présenter na famille mobali lokwa ye yebeka mobali bandeko mobali ayebi bango te po yebi keza mabala na biso kaya na poto na présenter na famille mobali na présenter bambanda nanga oyo tobala esika moko mama Eliane leki na ngai aye kosala confiance na bambanda nanga oyo tobala esika moko koleka ngai yaya na ye nga mutu na bali na kati ya libota naza na bambanda nanga nazaka toujours na réserve ya kosoa na bango to kobeta masolo eza me basemeki nazaka toujours na mwa barrage na ngai ezalaka na bi oyo to bali esika mwa zambana na bi ki o aza semeki na ko dépasser ba limite te mama Eliane leki na ngai akoma boye sikoyo bambando kanga na yoka na kana bango te bango ne bakoma ba pied camarade na ye oyo kaka ngato yoka na kate soka yebika ke ngana muto to yoka na kate akomi pire oyebi ke ba guerre d'esprit za ngata na kati ya famille ndenge za na kati ba cousin ndenge za la bino soto boyebi ndenge za kaka cousine moi ba guerre d'esprit ezanga kate na mabota ezalaka nango ndenge wana
mabota nyonso tout mais la plupart ezalaka bongo alobi ba cousine ka toyoka na kate nanga bango wana nde bakoma penza ba pire o toyoka naka yalinga ka ba wana te tala motema ya mutu nga na moneli pasi na kati ya hiver na économiser mobali nanga aza mobali moko maboko makasi aza mobali moko atozangi dio opoasa liso za pasi po apeso ata diro mama nitu na mona pasi pona bengi saleki nanga wana na poto na mona pasi na sala na ba jeune na ba prière po akomaka a poto pona zoka makasa kende musala aya poto pona sepelisa kaka ba parents mais pona za la pena ndeko o yangai ke na za na ndeko nanga na poto mama Eliane bambanda nanga otobala leki akenda ko pupula nga kenda ko tonga ngai epa ya bambanda nanga we waka likambo boye likambo ya yebi ondene nzoka nani ma petite sœur propre ok tala ma petite sœur propre na ko banga bino trop c'est trop o nazo ka pe eleki na ko vendre saleki nga bi mama libala oyo eza ya yote mutu babala awa ezali ngai mutu présenter yo mobali oyo ezali ngai mutu présenter yo famille mobali ezali ngai mutu présenter yo bambanda nanga to balesika moko ezali ngai bandi ndenge nini yo banda kokamata makambo ya ngai o banda kokende kobeta epa ya bambanda na ngai na epa ya ba cousine makambo bayeba kite yo banda kwende ko etalinga abi on dira bande ka kozala no baleli kampo afinga nga nini yango yo kanisi nini yo kanisi mutalibosa bengisa mutu na poto ezayo mutalibosa bengisa mutu na poto ezayo te kozala pe mutu asuka te ya tike so bengisinga na poto ngai yo bana fo bando diriger ngai na solola na nani mutu ni na koso ne mutu ni na koso na eta habité na pekisi ko so na batute na lobite ke solola o boya oyo mais tu en fais un peu trop au côté trop na kati ya famille eska babalanga mo eza makasi bandeko abi okoti mingi esika babalanga libala eza ya yote okoti trop na kati ya famille mama ya onazo so bima na kati ya famille na ngai esika babalanga bima na kati ya famille mama Eliane leki ya sosola ngai mo eza makasi na mo faka kikipa na so mbata glace ya gumo ete santimeza mama Eliane tu leki nanga finganga leki nanga asosolanga oyo ka ko sosola leki afinganga leki abebiselanga réputation epa ya bambanda basi ya baleki ya mobali na ngai bambanda oyo to bali place moko donc nyoso wana salaki yango na nkopo na konuire nga me botala muto nga moko na bengisi na poto abi mwana ya mama na nga na papa na nga mwana ya mama lekite mama kuluto te ya biso moko oyo libele nga na meli ndeko moso ameli ye pe ameli na bengisi na bolingo nyonso metala makambo oyo ye aye kosala nga yango tolobela mwa moke likambo ya respect na likambo ya confiance batu musu bazalaka soko azo manquer moto respect azo mona ngo penza ke oui ngana za gang nde na manquer moto respect boy omona sepeli po a manquer moto respect yango na yeko ebisa bino manque à respect et kozangisa ata lola manque à respect ko kozangisa moto ata lola parce que droit d'aînesse c'est biblique. Respectez vos aînés. Ba aînés baza ba mikolo bato ba botami avant bino, il faut vous respecter bango. C'est biblique le respect, c'est biblique. Comment mutu yo kokoza vraiment na mayele na yo, na bongo na yo. Muta bengiso na poto, mwana mama na bengiso na poto. Ndeko na nga yaka toza la biso mibale, nazopo na baninga na bandeko na bango, nga nazaka anga moko, ndeko na nga yaka toza la biso mibale. Kaka muta bengiso na poto yo bandi ko détruire yo, o bandi ko nuna na réputation na ye. Et puis côté moso kendo simba te kaka na libala. Esika ndeko na balela, esika yana balela, yango esika yo faut kendo ko luka problème pona ko sambusa yana yo.
eza mabe tout se paye ici baba ndeko nanga mabe ne soto sala ka ana sa moyi efuta maka sa moyi awa bola muni soto sala na sa moyi efuta maka pe kaka awa na sa moyi tango tolobaka o na lola toyebi lola kuna ndenge ezalelaka te kuna eza esika bisengo nyonso ya baba tout se paye ici ba awa na se nyonso efuta maka respect eza eloko moko eza malamu biso baloba tobaka mwana okutuma mwana okuta mwana batindaka mwana atindamaka yende pe mwana aliaka bozo mwana tango tobande tozokola so otindi mwana oyo alingo kende te oya kendaka wana toza eloko kitoko ya kolia to nini okosala nini okopesa oyo atindamaka. Hello? Oui, ça va et toi? Non, ça va. Oui. Oui. Laisse-moi quelques minutes, je suis un peu occupé. Je te rappelle tout à l'heure, ok? Parce que là-dessus, je ne peux pas décider. Hein? C'est à l'autre là de prendre la décision. Oui. Oui. On se rappelle tout à l'heure, ok? Ok, à toutes, merci. Attends. Voilà, nabanako lobaki respect eza eloko moko important et surtout reconnaissance. Reconnaissance. Comment que respect na mutu oyo asali ke yo komi pe na mboka oyo ozako ibatena koma mboka na ndenge nini. Mais yaya na yo asali musala. Alobi mama ni tu mobali nanga aza mobali oyo ata 10 € apesa ate. Ka apesa yo ata 10 € boy. Apesa ate. Yaya na yo asali effort. Abengiso na poto tala sikoyo mutu ozako zokisa motema ya mutu asali ke yo koma na mboka oyo. Ozako zokisa motema mutu akomiso na 4 saisons. Oyo ta mususu kozakina na Kinshasa, ongako zata musu na salaire te. Ta musu zo yenga. Mais mutu asali ke yo koma na mboka oyo. Ozako manke mutu bon respect. Parce que tango ozo manke mutu bon respect, tango motema nezo swa azoba moi maman na ngai. Pour nini vraiment ko sala nga boye. Pour nini akokosala nga boye. Pourquoi méchanceté ya boye? Okopambola mate. Okozwa mapamboli te ndeko na ngai. Okopambola mate mapamboli okozwa te. Bato muso akimisa ba bénédiction na bango mokozo ebate. Pourquoi na oza la bénité? Nzoko oza la bénédiction te par rapport à muso ya comportement. Mutu moko bo sali mabe oyo ko sala mabe te. Boyebi ata Jésus Christ azaki na besoin ya bato ba reconnaître misala na ye. Yesu Masia mwana nzambe azalaki na besoin bato fo ba reconnaître ba bienfait na ye. Yesu abikisa soki ba lépreux soki ba nani wana tamusu na bosani bango 10 bakei moko ka muto azonga ye kopesa merci. Mais Jésus a causé la merci na bango. Abande cause la ba ko remercier ye po bazaki ba beli, bazaki ba to malade. Mais ye bikisi bango alongoli bango bokono na nzoto, alongoli bango maladie na nzoto. Ba komi en bonne santé, Jésus a causé la reconnaissance. Ba ya kopesa merci ba yaki te moko kaka moto yaki kopesa nzambe merci. Donc la reconnaissance n'est pas de ce monde. Ezama be makas, il faut savoir reconnaître le bienfait. Le bienfait des autres, il faut savoir les reconnaître parce que ceux qui montent à Kangi Motema na ye a lobby qui na sali sa mutu oyo ko sali sa mutu c'est obligatoire te. Eza obligatoire te pour mutu sali sa mutu. Ezali kaka eloko amour mo eza na kati te na sali sa ndeko nanga oyo.
Atako tu balobi oza na maele atako tu bonyamango. Tango ozokende pai ya bambanda ya ya na yo sika ya no abalela. Po betela bango masolo ya ya. Masolo po eza ya kitoko te eza ya mabe. Wana ozokende ko bebisa ozokende ko bongisa. Wana to bengi yango motema mabe. Donc la kisi kende ko na kati na zaka na jalousie makasi ya na ye. Yango azo bafona kende ko nuire ye. Mais eza na bana nzambe. Nzambe atalaka. Mutu soko ozosalika moko mabe. Na sala pona nyoko la moto na pesa moto pasi. E mwana nzamba tele makayaka ko défendre moto aza innocent. Nzamba défendaka mutu oyo aza innocent nzamba tele makapo a défendre ye. Et puis il faut koyeba mutu nyos OK. Mutu balobi liboko oyo epesa yo eloko akolia ko bwakela yango soite. Ko bwakela yango soite. Liboko epesa yo eloko akolia. Liboko oyo sunga yo ko bwakela yango soite bandeko nanga. To ba kambo respect. Lelo batu mingi na poto ba kasuna respecter. Baleki ba respectera ba yaya te, ba yaya ba respectera ba mama te, ba respectera ba papa te. Mora to na poto ozango poto oza non poto eza paradis te mais ça demi paradis mais ça paradis te. To na poto ni nango. Ni nango. To na poto te. Et surtout bato bozalaka ke yeba ke so mutamio na poto za redevable. Po amemi yo, oyena mbongo na yo mokote. Ceux qui m'ont memi yo papa, maman batine oza redevable na parana po ba memi yo na place o komi ko salaire. Ceux qui to talipe mingi na mboka na biso, vi oyo mingi toza na ana poto. Na Afrique tamu tonga toza na ngote. Po na Afrique so mutake classe te. Papa Nico nza okiba na filmer yo. Mais na okatasugi. Tala yo no mona ni papa Nico. Papa Nico, chérie, ça va et toi? Tu peux faire un bisou? Papa Nico, ça va papa? Oui, il a fantanté? Ah, c'est là. Ah. Si, même Orangina. Et voilà, c'est mec qui n'a Nico Nzao. Ah, bah tu nous sauras, c'est mec qui est. Papa là-haut, ça va en Belgique. Tant que vous savez, papa Nico Nzao. Merci Papa Nico, bonne maman nanga. En place. Ah bien. En place. Bah bisous né. Bah bisous chérie. C'est belle, beau qu'elle est bien hein. OK. Comment chérie? On va Papa Nico. Je peux y a moi. Mi balé na moi tu peux pas. Voilà. Malili, bien. Bandeko. Respect o ba bengi respect. Eza biblique. Respectez vos aînés. Ndenge bazo ba ke bo respecter ba aînés na bino. Eza ndenge o ba parents ba boko libiso. Ba parents na biso ba boko libiso ndenge wana. Wa bo pesa ya na yo respect. Bo pesa ya respect. Yaya ba yaya na yo ozo benge pe yaya. Mama ba mama ya ba camarade na ozo benge yaya. Ba boti ba boko libiso na ba valeur moko ya malamu. Mais poto e ko bebisa ba valeur wana nyonso. Mutu soto na pota comme impoli okomona leki osona na bayana ye aofinga bayana ye ba bote mitata moko mama moko ya mama na yo ka mutu ya mama na yo me bana tata moko na mama moko mbwa kia diki bene leki azo finga ya na ye ya mama na yo me ba bote mitata moko mama moko. Est-ce que maman a éduqué qui bango bongo que finga ya na tongo fingi ya maman o fingi maman boti binoti maman na bino yemu to fingi. Est-ce que c'est normal? Tozonga la ba valeur na biso na mboko ya poto respect za susute et puis bato ba mensana ko finga perroquet sauvage ba perroquet sauvage. Oh non! Insulte, quoi insulte, un jeu public na poto bakangela kango. Pona nini mundela kangaka mutu oyo aza ko insulter, aza ko finga mutu abiango un jeu public. Na poto bakangela kango ba pesa yango ba amende. Eza manque de respect, ba bingango un jeu public, manque de respect. Mundela pesa la kango punition. O fingi mutu ana mboka poto. Mutu ana ba preuve o fingi a porter plainte. Oza condamnable, ba condamner yo. Monsieur, au fingi, madame, oh, pourquoi ba pesa ka basi respect mingi na poto? On n'a pas le droit d'insulter les femmes.
mibali pe ba insultaka bango pete mais mingi ba protéger ka basi mingi protection za mingi pa ya basi ke pa ya mibali ba protéger mingi basi parce que moi si azalaka maman c'est la femme qui donne la vie. Muta avandisi mutu na kati ya bomune 9 mois après ko bimisa na miso bato abimisi mutu na miso bato mutu ngolo bilobi pe akomi mutu. Voilà pourquoi moi ça za mingi respecter la société. Ba parents bazo kolisa biso tozo éducation ta mama camarade ta ko éduquer yo yango biso na mnoka mboka na biso baka babela mwana wa mutu wa mufa wa teleja ça baza ko te mwana mutu aza bomo yo poza nga baboti sanini profiter oyoka mate ya wana parce que éducation utaka pa ba parents ko baboti te ata mama pe ya voisin na yo mama ya camarade na yo akokipe ko éduquer comme mama na yo bande ko tozongela bizeli ya malamu mafinga kofinga il faut ko yeba ke iloko babengi mafinga moni mafinga oyo soki moto so bimisi makamwa mabe na munoko ofingi mutu ese bimi ozokisi motema mutu mutana za blessé c'est fini. Mafinga ezonga kalisusu te aloko amai mai soki esopane na se moyo ko lokotango lisusu ezaka te eza ndenge moko na mafinga soko fingi muto fingi muto na nyonga mikati na ye ata bosali la paix jamais bokozonga ndenge bozaka kala bokozonga te za impossible et comme kasko o mundela bengi sourire jaune bokoza boni mena motema lisusu te etikali sourire jaune etikali sourire ya mbebo. Il faut faire très attention. Et puis, mouton se finit à battre. Si on finit quand mouton, on est mal éduqué. Pourquoi? Bah, finit ma parent directement. Les parents ne beaucoup mal éduqué. On éducation, on éducation ma bé. Bah, finit ma parent. Oh, bah, parents bah beaucoup les qui n'a pas eu bien. Nature et celle nini et baby sure. Comment les coco finga ya na yo. Finga pe ya no ya maman na yo. Mais maman a beau bien surtout. O manquer na mutu aboti respect ba boti ba banzambe ya se mais tala ndenge to koma ko manquer ba boti respect mutu zo manquer banzambe no ya se respect nzambe to mona kite mais mutu ya chona muki ya nzambe no parce que nous sommes des petits dieux. Voilà bato no se bana bizaleli oyo ya manque respect ko finga bandeko ko finga ba yaya ko finga ba mama ko finga ba papa o ka ba bengi ma finga même na amitié. Bible lobby, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Même dans l'amitié, il faut qu'on se respecte parce que le respect est réciproque. Au respecter, on peut pas respecter. Au finga, mais ça passe pour ce qu'on finga na finga yo na kokate. Pour nous finga ça va pas rendre ngate. Ce qu'on finga na celle quoi Yesu Masia. Au beti na gauche, na pression droite, qui beta pe droite. Wana elakisi maturité. Il a que mutu azana maturité parce que mutu ya liboma soki akuti na kati ya salle de bain na kikoso na Congo ndeto za kikoso to ba mingi Congo po awa mutu ya liboma mo akuti na salle de bain zate soki mutu moko abelaka mutu oto bengi mutu ya liboma akuti ozo sukolo tiki bilamba no libanda mutu ya liboma na soko azu bilamba na yo akenango yo na savon na nzoto bien mutu ya liboma azu bilamba yo po bimi olandi mutu ya liboma yo soko mi beaucoup plus liboma que mutu wana ya liboma. Pourquoi? Yo bimi bolumbu po mutu ya liboma za bilamba ne katana na nzoto yo soko yo obimi na savon na nzoto obimi bolumbu. Donc ceux qui battent bataille yo bakolo baté yo mutu za liboma plus que mutu asanini aibi bilamba. A bon entendeur oaza amateur ko yoka ayoka oaza pe na molimo ya discernement a discerner malamu oaza pe na molimo ko décortiquer a décortiquer pe malamu mingi na basoza mutu akanda ko tala ngai te pour ko sepela na wana ngate to suki wana. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tatanzam kalo sakumuna. Zamal Beshnil Bana Betbons. Bonne journée, bisous, bye bye.